Donc eza vraiment pour n'angater. Yango moni lelo ba mélanger ba torchon na ba serviette. Nga pena en tout cas na bonne bino je vous en prie. Na conseil nyonso ya parti galaxy nga ba fallait on a nango. En tout cas muta tchanga na liste ma finga te. A tchanga na liste ba analyse te ni ba chaîne nga o mbale. Na journaliste. Et puis na poète jalelo, j'enlève ça. Na notion pena na TV na longoli. Binga koufela notre papa. Batonso va présenter ba condoléances. Na bato ba loba na raté. Azwa rango. Pourquoi na o Michou a oboya? Pourquoi ba oya comme sango spécial? Quelque part peut ba luke la Michou ngo bitumba. Michou za mayele. Antoine Michou Mbele, je m'adresse à toi. Malgré tu es éprouvé, osa na mode matanga, ma chère, ma chérie, gardons le quoi conseil. Osa parcours moulay. Michou so na normalité. Ça n'est pas comme ami comme ça na méchola. Ah mon abatran. Batran. Et Belé a 30 ans. À cause de moi en 1995. Vous comprenez? Ah non, on n'a pas comme là. Si là, il y a 5 ans. Michou a côté na jeune na bangote. OK. Et pas que si là, et qu'on leka. Michou ça l'époque Michou. Et c'est en 2030. Si là, nani Michou on va retourner camarade à si là. Retourner si la maman. Comprendre? Très bien. Et ça sous bon côté. Si ba couper na si la lataka. Ah ko kaso la. Non en 2030. Comme moi ça nous na mis. En tout cas. Oui, surtout son ménopause ça ça mobali pembeni. Et puis ça colère puis nous autres ils a makasté. Faut mobala za la wana remorquage. Ce qui Michou premièrement a koka ko reconnaître dit nana la douceté a qui n'a pas raison na chacha au moins n'enga to travailler no awa so na traité au bien té obi que na te vos courage autant à comme na ngati voilà pendant la voix normale parce que to analyser au kokotanga comme na ngati so ba tuni o question c'est pays boye o ka kuto ko loba changer tout na question ça arrive toi batu na on a ko juger te o wanga na di nana o sala bo te aiki na ba raison na ye o ye boye la na émission na o Yvette Kalombo ya bai eloko asike eza te moko to lobaki yango ntango tu na question na yo eloko balobi ya malonga eza te pende toza na YouTube eloko asika eza te eza nango te namoni pe eloko oyo bango bakoki koloba te parce que ya omoni ndenge toza boye ya de bato belé oyo darni ba osala eza na mutu to osala moko voilà ba kokate analyse onga na salaka ya na bato belé ba obatama na sima alo bango na sima rido ya nango na TV voilà omoni attend que analyse nengo ya manga na sina loba ki so bato ba na besoin ya ba réponse ya sortie médiatique ya extra attaché de presse na mwana mo swana mususu wana Lil Bumbu na ye ba kita yo qui t'a demandé français ba bewana français sans verbe vraiment tabino moko to matato kita oezani oza ko chola oza ko présenter mes condoléances à Choli ya li Choli sikoyo tendance dibinga yananga okorge na yo ba faute d'orthographe bien olati pere mokili okenda no classe
Yako s'attaquer na dinana. Ya wana ndo beti mabe. Obeti faux. Ozo s'attaquer na dinana pourquoi? Voilà. Parce que dinana a présenté ba condoléances na famille Mbembe le Mobimba. Tendresse, lelo oyo soki bobimisi si la yende maman Michou. Mais biso na YouTube ato ebi Michou et pas si la te. Apena makila mo ya chaud. Donc ce qu'on a banga kate ko akoloba vérité. Et na bato belé ba kokate. Voilà. Omoni ba vérité belé ndeto na otinda bato ba ki etala na émission wana sur ba sortie médiatique ko di même ba le lobi na butu. Donc eza ba mi ba le belé ba kokorsa la moto. Voilà. Mais nga tant que CPI. Tant na mi bengi CPI. Na soki sina pour suprême. Et ça la m'a coûté pesa moi makelele donc a déjà na moi eloko wana donc alanda nde bilabi yoka oui il faut ça musala na ye kaka très bien baza ba actrice ya mboka na biso obi moi ça me fait mal tant ba toi pesa ka exemple yo ini edo ya mi moni ini edo pourquoi pas batanga ba actrice na biso te très bien merci beaucoup vraiment pourquoi tu renara na ba ini edo ini edo yo ke kama linga lezana oui, à sa femme d'affaires, voilà. Ana makambo oya salaka, andaya théâtre. Si ko démarche nini si la zo sala na makambo ngana tuna kaka. Si la pardon na bonde ni. Mais quand un peu ko éviter na. Tant ça zo ya ko finga dina na awa. Yo so mona mutu na cadre matanga moko ba bengana batu ya ka tendance na bengana ka voilà na matanga papa basila voilà moni ntango déjà mutu a perdre soki lelo si la perdre être cher non présenter condoléances donc matanga te pona obanga ba obumbisanga omoni kuna matanga papa Richard j'étais menacé heureusement Papa Tigra, sera sécurité là. Au moni. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, votre chaîne haute Bascule. Et sur votre émission, vous avez droit de savoir qui est présenté par votre humble présentatrice, Chancé Siana. Moi, Souka, Yabasuni Sungi, autrement dit IGF de tous. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozala Kalango. Nakati ya chaîne Nabiso, chaîne Nabino, que Dieu vous bénisse. Avant tout d'abord, on a annoncé, invité Nanga Lelo Nakoloba. Merci beaucoup à notre manager d'Elix, Papa Tigre, que Dieu vous bénisse aussi, ainsi que votre famille. Et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love, CPI de la presse, en tout cas, que Dieu vous bénisse aussi. Et un grand merci à Exode Mikebi qui est derrière la caméra et à la réalisation. Voilà, merci beaucoup à toi et pourquoi pas à mon habilleur chérie Paul Lissoupa, un grand coucou à maman Julie à l'établissement Gianté de Best et à Ibrahim Soupra iPhone et ainsi qu'à tout le monde en tout cas bino obolinga biso bisope to linga bino tellement makas en tout cas bande konanga merci beaucoup na moni commentaire balobi base ya France merci beaucoup na yo et base ya Brazzaville voilà merci beaucoup na yo na moni mutumora commenter alobi ki base ya Brazzaville en tout cas na lela bino tellement fort bisope to linga bino tellement makas et lelo na plateau nanga na zabongo nga mon côté nazabongo na CPI de la presse en tout cas tozo vanda tozo sala synthèse ya ba actualité na kati ya émission na biso ya lelo ainsi que tozo lobela likambo oyo eza ezosi lingi et circuler sur la toile likambo ya dina na la douce to yebite mwana oyo azalaki epai na yo quelque soit accueilli attaque wa wangani yo mais motema ya bo mama passe ya maternité ya 9 mois ezalaka kaka tomona ki bongo dina na la douce qui a souhaité ba condoléances na na famille Mbembe Mobimba kasi tomoni ba abakwiti o bazalaka bongo sans vergogne bazalaka sans tête bazalaka sans intelligence sans sagesse voilà ba yé ko sala ba émission na ba émissionnette en tout cas tozo solola yango na CPI est-ce que eza important ya ko sala analyse sur
sur dur propos ya dinana ayaki nango o dinana a souhaité ki ala kisiki aza na pasi parce que grâce ya papa wana o ya botaki Michou ne bakutanaki na dinana. Est-ce que eza normal ya koya ko salela yango ba émission na ba émissionniste en tout cas na yango wana tozo solola yango na CPI de la presse na mesana koloba toujours plateau na biso ezalaka déjà plateau ouvert inutile na ebisa Exode Mikebi azwa biso plat d'ensemble parce que tous a déjà ensemble avec la CPI de la presse. CPI, bonjour. Bonjour Chacha, moi na suka basongi songi. Bonjour na Batutu, oh nyoso balingaka CPI. Bonjour na Papa Tigre, Papa na Abigail. Bambo Tebele na libota nae. Bonjour na famille Kamiende nyonso. Tata chérie, tanti Nana Poi depuis Afrique du Sud, Bambo Tenayo. Maloba Eza Yayo. Voilà. Donc, ma question est d'ailleurs, ma réponse est d'ailleurs. Très bien, merci. Et puis, oh, nous sommes en analyse, nous sommes en sala awa et engagé kakanga. Surtout que grâce à Papa Tigre, na chanja conception nanga, il y a sala ba émission. Dernièrement, ba monnaie awa, tu as qui m'a mis pela, tu as qui ton sou. Bala na biso haute bascule émission ya ton sou au basala qui na IGF et Bogota lango kala mingi te bo préparer bo se préparer déjà parce que bo senga moi ton sou mingi avec na deux émissions bota lango pe kalate et puis bagag na mina musuni bokozwango a na haute bascule parce que matière de famille libota eza na problème eza grave donc ba fundango pour dire oui photo lo ba vérité matière de famille libota ba fundango et ana problème monétisation jusqu'à maintenant manager anglais ke yezongi heureusement manager aza na pour le manager surtout ka yebi anglais faut que le manager aza complet ka manager alinga la te ka manager ya soukaka na français te après manager international donc ayebi ba langue donc Papa Tigre azawana azo samba ti matière ekozonga na monétisation nango ekozonga yango wana il fallait tokotia bango bagaga musuni tokotiela bango te bagaga musuni bakozwango awa na haute bascule ba se préparer déjà toujours changer parce que babandele même montage au moni babandele montage fait balongola ba cache à matière fait balongola générique à matière ba tia haute bascule donc balanda haute bascule boz à la prête et puis oh msus boz à la prêt boz bagagi na mino musuni darling CPI nazala analyste te na parcours na uti nango chacha na uti pe na bengaka musicien na tie micro ba o ba yebinga ya kala ba yebinga ba uti comédien na tie micro mais lelo o na koma na moi pasi ne na plateau bena tombola na benga comédien yaka na yembe na émission azwanga kaka ke analyste basala ba analyse parce que analyse lelo e kienda ke ko tirer ozalo sa no analyse na ndenga bien biso biso ba CPI oyo toi na makila ya soko zo vibrer donc ba tebele ba mona ka on dirait ozo s'apprendre na mutu mais na osa na analyse eza normal ozo mona donc image wana Papa Tigre qui tant ebele ya kotalisa ngango atala ba émission na alobi so na moni darling ya lelo na CPI ça n'a rien à voir les deux personnes différentes na poso zonga na po wana yango moni pe na moi je suis journaliste très bien na analyste était na mulongo que soki na tout à aborder en tout cas la liste à aborder bo tianga te mutu so na le passé il faut des fois il faut arrêter balongo la liste à aborder oui tout à sauter tout à sauter non so ça des émissions OK na lobby kamo muta sentir on bordir ça peut aller bordir na kata bonjane na ndenge Papa Tigre zo manager voilà na kata bongo donc bordir na intelligence et puis na sagesse et koki ko arriver nango mais bo tianga na liste afingaka oui na koko wanga ngote na ya ko s'apprendre na batu et puis na o regretter ngote na s'apprendre ki na bango parce que bango peut-être ba sala ki likamo ba s'apprendre na mutu oyo nga na zo soutenir ozo comprendre yango na yaki mais maintenant sikoyo
so ba remarqué depuis année Oebanda makambo échangé. OK. So bordir, oui, so bordir ya makasi na tout est na mois de décembre 2020. Bati graboya. Atali sanga ba valeur na surtout ya kibo mwasi. En d'ailleurs ya vie oyo. Vie ya kibo mwasi ezali parce que naza maman, na femme de foyer, na mobali, na bana, nyonso wana. En d'ailleurs makambu oyo. Donc eto moi na ko ta téléphone ba moni maman ofinga voilà. Nyonso wana peut-être bati gratali sanga en tout cas zo ki tana ye. OK. Vous comprenez? Et donc bateau boye banga na nini wana. En tout cas bolu kana bolu la image na mukie. Na pena vrai journaliste. Yana luka invité na yambaye na plateau. Ne penza image na fobo mona ngana. Na liste bata bordi en tout cas bo changate ni ba chaîne tous les deux chaînes matière de famille bote puis autre parce que bo chango disute parce que toi na mambo sala. Toi na ba conception ebele, toi na manager waza mayele ebele makasi mutete la delite. Donc toi na yo yebi toza awa na kati ya nini ya HB nakati HB ba conception ebele na nkutu to cité ba projet tellement ebele. Donc toko se focaliser kana mafinga te émission ambiso bandi na ngondengo wa saki ba question za yo ba réponse za yanga na epende mo eloko. Voilà, très bien, merci. CPI ndeka na uta ko ba émission na biso déjà e banda kito mais un peu ko ça la synthèse mukie ya makambu oyo utaki ko leka semaine passée et puis tozokota na makambu susu donc asikezate avançons tout dans nos questions en tout cas wana pena quand na lobaki synthèse ya ba ndeko bana lobaki donc moi synthèse c'est-à-dire synthèse za bongo conclusion donc ya makambu nyonso to conclure awa en tout cas pour na bino nyonso oboko luka boya boko mela biso na ba commentaire ki botala bango ba salbe bazong sube en tout cas etali vraiment bango nyonso tokokaki koloba et si déjà koloba bato non basala ko avancer voilà donc tozoko ba yo koloba ngo na sima ko ba yaki na courage wana te nga déjà na muluba na dia na makila mo boy surtout que ne kolo na nga na mbujimai ba benga biso to aloko bangala to rapena makila mo ya shosho donc ce qu'on a banga kate ko koloba vérité et na bato belé bakokate voilà omoni ba vérité belé ndeto na tinda bato ba ki etala na émission wana donc eza ba mibale belé ba kokorsa la moté voilà mais nga tant que CPI tant na mibengi CPI na soki sina cour suprême cour suprême donc na soki si amo voilà siko non CPI tomoni bongo ndeko na biso ya cinéma parmi ba bonbon ya Silauka moko auti ko perdre papa azala ki pe bongo e pas dinana tomoni dinana ndenga yaki a présenter ki ba condoléances mais epesi vraiment pas si yango senka ke funa eto solola yango na kotala bandeko ya ba kwiti baye bandi kosala ba sortie médiatique otala ndeko yi grande sœur na yo Tendresse Dibinga aye abimi na sortie médiatique moko à la camp tomoni bongo Miss Lolo aye koloba en tout cas bandeko moi ebele baye koloba est-ce que ça péché vraiment exode bike bien aider biso to yo kango to yo kango na to yo kango comme ça na répondre ngo bien. Très bien. Les gens, yo, qui t'a demandé, français ma bewana français sans verbe. Vraiment tabino moko, to matato kita. Zani. Zako chola, zako on présenter mes condoléances à Choli. Yali Choli. Nous avons des exemplaires, monsieur Zayabani, au monde, bateau, na profonde douleur. On va partager Nandeko. Yo, on a li chioli comme l'une kratana. Donc, on a raisonné, ma mère, ko katana. Botananda kominan. Na, comment on a, tala, yo, na bien. On a attendre que ya côté l'école. Na ko epele, on dit pas comme alam. Mona elle, ils aura elle apostrophe. Ok? Tala hier, pe alam de papa. Azu fata papa Michel Tiango ya kotengama. Wana tana buni ndoki. Taba ndoki subango. Tendresse. Mais oui. Eso constater yango yote. Pe alam de papa. Azu fata papa Michou.
so nakoki koloba na nde toyokeli. Premièrement, on a présenté condoléances na Michou Mbembele, ou aza actrice comédienne, ya biso ya mboka, ou a joué pas si là, Madame Sila Bisalou, ba condoléances na ye, courage parce que ko perdre papa, eza passi, eza papa, eza maman, ou faire non ndeko, aussi monter mo vite, mais papa, et puis ça va passi makasi. Nga na zota ba 5 heures du temps na ngalema pona mona ke ngalema ezaka tout droit na no mona ngoboy moko papa biso akufaki donc so muta perdre papa na ye ezaka vraiment facile ba courage na ye et puis ba sincère condoléances na SB nyonso omoni en dehors ya ba guerre mais tous à la rabat tout voilà omoni ntango déjà muta perdre sur lelo si la perdre être cher non présenter condoléances donc matanga te pona banga ba obundisanga omoni kuna matanga papa Richard j'étais menacé heureusement papa Tigra sera sécurité nanga omoni na okende te mais na TV na yo présenter bango condoléances na mutute na plateau oyo na mutute ke o gagner nango bien nini te mais en tant que humain non présenter si la condoléance Indépendamment na osala na famille Mbembele Mobimba en tout cas courage liwa ezanzela na biso nyonso papa wana se abotaki akolisi bino asali déjà vie na soki nzamba permettre akufa na yebite soka belaki ou bien nini to cheka ka soki nzamba permettre akufa donc ezanzela na biso nyonso nzambe yemoko alingaki parce que nzambe bible ezoloba na circonstance nyonso to pesa ye merci to kumisa ye donc personnel papa na biso a reposé un peu courage ebele na Michou Mbembele na yesikoyo ndenge otuna kinga question sur ba sortie médiatique surtout émission oyo na tendresse divina oyo ayaki nango na plateau ya Aisha en tout cas contre madame Dinana na monaki publication ya Dinana donc après ça qui structure na ye Mobimba et ko présenter condoléances na famille Mbembele voilà omoni chacha eloko biso tobosanaka toko ma relation de baloba masu ekufaka libongo etikala très bien moni masu par exemple bakoloba na moi komba masu mo maman na ngapa ndo voyage na grand fan ville de Gemena ville de Gemena ezaka mimi na libongo ya comment on appelle na bosani trabak ou mbasa comme ça donc ba yebeli yango ville de Gemena donc emi makabatuana mais vie de Gemena ekufa mais libongo etikali na mais référence ezaka esika vie de Gemena e bandaki kotelema libongo wana mutako bosana kombo libongo eza ndenge moko na madame Dinana Michou asala émission awa akoka ko reconnaître madame Dinana voilà très bien nga na pesi na ngai faute te oui to sa analyse OK na pesi faute te na o pene 5 fois na zonga liboso oui to sa analyse nga na okende na côté négatif donc na côté positif voilà ce qui Michou premièrement akoka ko reconnaître Dinana la douceté aki na ba raison na chacha omoni ndenge to travailler no awa so na traité au bien te OK obi ke na TV ozo courage otanga komona ngate OK voilà pendant na voix normale parce que tu analysé okokotanga kombo na ngate so batuni yo question c'est pays boye oka kutoko loba changer tout na question musu ça arrive toi batu na unako juger te o wanga na Dinana o sala boye te aiki na ba raison na ye oye aboye la na émission na o Yvette Kalombo ya baye aboyaki mais soki toke côté mususu histoire va changer voilà omoni nga koyeba nani Michou magatu azaki na teinture aza nango lelo te pas du tout o se nga poani o muta changa nga pe na kalanga pembe moi mabe sans idéologie mais zaka pembe quand même peut-être pour na pembe na zaka pour na yeba yo pe no zaka pembe na bota ma pembe yango moni pe na bota moi na pembe makasi sikoyo koyeba Michou magatu azaka pembe makasi te azoka ba fille Madina na ebele o nga na yebeli parce que Dinana
malgré les structures il y a madame Belleville et ya ko dominer Bella ya ko dominer à penser ça mais na yeba pe dina na comment ba fille ene betaka makasi voilà na yebela Michou kuna mais à ma grande surprise na yaka au monde na TV Michou akoki ko reconnaître te yango mona lo ben bandeli ayebi ba raison na ye mais histoire va changer en mode et ça parcours na ye je ne pense pas que na CV na ye soki ki alinga sala CV na ye na ba groupe théâtral oyo ye a travaillé à ozan socha dinana parce que dinana za mutaliboso quel que soit place oyo ye a wuta soki ba ye Michou mbembele to ye ba ye pa dinana to ye ba place musute magato awuta na ba groupe mo boye ba koko bimisete yelo ba théâtre mingi ba osa confusion ba zo ko kate ko yeba esika oyo outi na mutu o abimisio sasa okozala osala na yo be émission obanda na okosala be émission avant beternote ba yeba yo mais oye osali conception émission non ningo sa alisano akebo camarade ba télé ça biologique o comprendre ya makila wana ba camarade na ala linga te na bango oyoki mais siko erotika la émission oyo conception émission négotika la conception oyo ko marqué na vie na mobile voilà ozo comprendre donc na parcours à vie na yo obando tia conception to obie ba tout soki ba obazo ça la référence na cherche bando tia mingi na lisano ya kebo ndemo sano camarade télé na ya gabi o comprendre et ça bongo mais nani Michou akoka ko ki ma référence voilà très bien. Alors, on reconnaître Dinana te, ma reconnaître groupe, il y a Dinana, je sais pas comment on kininga. Attends, ne comme Dinana te, na ebite ba différence nini o bango ba zwana na Dinana. Na ko 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 loba makambo te na za na ko ba preuve. Voilà, très bien. To ça ba journaliste, to ça ba chroniqueur te. Ça ça ngana on est to fani to ba journaliste. Très bien, merci. Vous comprenez? Avancez. Ma ba ki tchale lo à partir de lelo. Papa qui t'a le passé le na TV ça le roi journaliste parce que tous ont perdre ba valeur voilà vraiment en tant que journaliste voilà très bien on mettre la caméra parce que en privé et puis les lotés il y a de mois passés au papa tiga tali sama di caméra mingi pour au fond de la mi soutien kino lelo toi ba journaliste alinga tanga ta combo il y a groupe à Dinana. A isolé ne combat Dinana. Non, tant nga Dinana la doucete. Street on est à combo na ngoti. Banama ba tia sur DD TV. DD TV. Ako lo ba peke na uta na DD TV. Tout court. Batu oyo ba oyeba o ba tala ka biso ba oyeba ke mama ka lo bela Dinana la douce TV. Et si linango, elingo longole pe logote. Elingo longole ki bomba o asale lote. Voilà. Parce que à sali péché na ye azo évoluer très bien ana courage to kinzamba sungi premier tournage na ye et ça la makute pesa mo makelele donc ade ana mo eloko wana donc alanda nde bilabi yoka te oui il faut ça musala na ye kaka très bien baza ba actrice ya mboka na biso obi moi ça me fait mal tant ba toi pesa ka exemple yo ini edo ya mi moni ini edo pourquoi pas batanga ba actrice na biso te ou bien ba comédienne merci beaucoup vraiment bien pourquoi to na kana ba ini edo ini edo yo ke kama linga lezana pourquoi pas to kotanga Mimi Kabeya aza moko ba logo ya mboka na biso voilà soka akei libanda mboka otamwa na drapeau Congo pourquoi pas to kotanga ba Maria Longondo voilà baza parmi bato ba sa fierté to tanga bato ebele o pe baza pona ni to complexer ka ini edo po lo ba anglais a jouer en anglais bakoka kotanga Irsil pechanga te mais pechanga kenda kuna ba jouer fitiri makasi. Et puis pechanga loba anglais grâce luso la loba anglais soko ba complexe ka ini edo pona nini voilà soki mutu ke boy ko jouer na place mo ami moni ya ini edo soko to repesa ba actrice ba acteur comédien na biso Valère Mukoloni très bien au moni ke yango na loba ke tous ba journaliste voilà ça tous ba journaliste à partir à lelo
à partir de l'autre décision ngana yo et vraiment déjà kala na privé voilà lelo to ende ko annoncer na ba yero batala ka biso voilà on comprend très bien parce que toi yo ça analyse que mututel ne balobi que maman étoile a ko jouer t'es pas Jérémy maman étoile a mimoni e mama passa pourquoi pas akolo maman étoile a mimoni te mama mengo ma chako parce que ba ça ba héroïne et ba héroïne biso voilà ba héroïne jabe dans le balanga exode edenga héroïne nationale pourquoi pas ba autant bango voilà lelo to ke kitsa théâtre na biso moko yanga monique monde ya théâtre eko évoluer makasite muto azoluka tombola ngo omona muto ala nde batie na liste mafinga ko finga ebele yango wana era déjà michwa salaka akoka ko reconnaître en dina na tant que maman maman oyo aboti michu na théâtre je pèse bien mes mots dina na tant que maman oyo aboti michu mbembele na théâtre voilà à présenter que condoléances na famille Mbembele. Pourquoi? Chacha, on dit que nous avons travaillé pour nga il faut na yeba corona bino. Des anake mais anake na ko hôpital. Il faut na yeba corona bino. Maman ba chacha na jeune wana. Oh là ça na chacha. Il faut na sola na ye. En tout cas, maman chérie. On se comprend. Toko kabona de na musala na ko souhaiter na ko présenter condoléances. Na famille na yo mobimba voilà parce que toyeba na ki poso travailler na mutu faut yeba sika obimela o poso téléphone ele kate na ya lukelo normalement o lo ba pa tigre il faut ça la makasi oyeba moi ça exode te exode en lingate mais ma bête exode dans ma projet lingate na ba moi sina te oh exode madame exode exode a tué on a sa parent sa responsable na nini na ye na contrat na CV sa parent to abia sa parent to mona moi si do mona bana voilà o mi benga responsable parent responsable mi benga onde ni so na famille na famille mo ba créer on comprend très bien. Sikoyo, Madame Dinana a présenté condoléances, condoléances naie de la part ya Stritir naie mobimba. Et puis page wana, eza page ya Dinana officiel, eza page o diffusaka makambu, banda ba théâtre naie, ba programme ba tournage, nyonso ba o ba tchara en public. Peut-être bureau ya Dinana et komaki. Parce que na moni ya na tendance libinga aye ko bongisa na yo ba ko mabe bazaki si elle apostrophe et sur ba sali nini ba lo ba boete te place na santa ki ya na yo ki ba conseil na OK on a eu so a que tendance libinga akenda classe ko lo ba kyango ya na ba na témoin de Jéhovah ba mayele oh ara mayele ba na témoin de Jéhovah ko comme pe na sila nde bebi sa mayele ya nanga corriger erreur wana ba faute d'orthographe ya nanga corriger on a vidéo o erreur la pena na sanda pena ke ki mama Esther Dodi Esther Dibinga na santa ki amu OK azonga pena ki ye alongwa na ki tendance Dibinga la sirène alongwa ki sikoyo tendance Dibinga ya nanga o corriger na yo ba faute d'orthographe bien o la tipere mokili okenda no classe OK yakoya ko s'attaquer na Dinana ya wana ndo beti mabe obeti faux ozo s'attaquer na Dinana pourquoi parce que Dinana a présenté ba condoléances na famille Mbembele Mobimba tendresse lelo oyo soki bobimisi sila yende maman Michou mais biso na YouTube to ebi Michou et pas sila te to ebeli Michou et pas Dinana histoire eko changer te verset biblique ndenge changeaka te ndenge pe histoire ya Michou eko changer te voilà na normalité en vrai dire Michou aouta et pas Dinana elle m'a dit et pas Didi aouta kuna voilà yoko yako s'apprendre à sa hypocrisie tendance Dibinga est-ce que ezali quelque rapport par rapport à Dinana
a se retirer na mafinga na bino et puis dina na se retirer na mafinga dina na la problème na silate na kam na mida aya ko salela dina na aya na matière dina na ke aboma mwana mo ana na mbudi sikoyo mida lobelaka sila sala e démarche nini omoni place nga aya ko condamner sila na ko letsa sila ke yenda tina rabat ne ba finga na letsa ngo avec raison omoni yango parce que dina na sila est-ce que so ka matière na bango ezala raté mais ba to sila ba sataka na dina na to na matière na ata dina na bien mwana dina na wana boko zane ba ninga shasha na ebite so omona ke posta ke tina ba TikTok na monaka siko mwana mbinga lokola azape ka mbinga lokola yobo dina na présenter bato oboka o wana oke bomba na bumbu wana na mbudi soki na ni na mbudi ajo ba pesa ki wana o dina na présenter biso ebike o dina na présenter biso za mukolo o za mukolo ya wana ke awanga na ye po babota ina papa leki na ye soki noko na ye je sais pas moi lelo oyo ba personnalité ya batu ba vie privée ya batu voilà na linga vraiment to solo la étalé na TV banani bazo sala démarche ya makasi propagande makasi na toujours ba communicateur asila démarche ni sila au sa place wana en tout cas ndeko bapangi nengo bongisi na réalisation bongisi image obongisi scénario luka pe obongisa kota ba communicateur parce que bazo s'apprendre na dina na pourquoi dina na aza ennemi ya sila te po ata sila so aleke miso batuni question o ala problème na dina na bito ana problème te très bien soki ke etomake ba benga na kate na ba film eza par rapport au que to tchana nuke batana bango mibale ezo permettre surtout pe dina na fanda mini na kinte oui ana ba faire na ya dehors à théâtre biso so to monaka so la ndé TikTok na o comprendre que asa oui asa femme d'affaires voilà ana makambo o ya salaka d'ailleurs à théâtre siko démarche nini si la zo sala na makambo ngana tuna kaka si la pardon na bondeli mais quand un peu ko éviter ma tendance azoya ko finga dina na awa yo so mona mutu na cadre matanga moko ba bengana batu ya ka tendance na bengana ka voilà na matanga papa basila grâce na grâce mwamba grâce pas le baka aussi na mtatinda bango ba bengana babengana la blandine ezali par rapport ba filmer ba suli etina sila na chambre sila siko yango sila yo ka kanda bengani batu na matanga sokutu yesu abengana batu na église kabongo sila so abengani batu na matanga de wana sezaki donc bakanda na nyonso oui quand sezala bongo tu peux ba benga batu na matanga ba suspectable nini mafuta ka filmer ba suli etina sila mais lelo autant ba communiquer tant total la bien sur total vraiment bien tozom sa cassette parce que makamoka yango ezokindela bato mingi bayaka ko étaler ba vie privée ya batu na kati ya internet ezala kaka ba communicateur ya sila mais pourquoi est-ce que wana ezo faire partir na kati ya média to ezali banda ya média kasi yango moninga na ebiso photo bima na monde analyse ngana yo émission eza oyambi nga to ngana yambi yo to sali analyse ensemble mais bimike na yambi yo o se sentir na poids journaliste so please na ovanda kaka boye na vaninga moko tia caméra parce que manager na sala je regrette beaucoup na la parcours à malonga vous comprendre na musique na Chabayama ba Jakina nani Diego Mubasara Diego kama kwa oui na be mission ezo exister ti lelo na ba chaîne on a leka donc na uta pena na parcours mobo bata théâtre ata nani Marie-Jeanne bato belé vraiment bato belé makasi na ba interview boye ba Youssef Pechanga boye ata sila na pe na ba interview boye na matanga na nchaye
donc na uta te ke naza analyste te omoni mutu a se sentir que ayamane mutu te na vie asala na parcours te parce que ngai so lelo na tini que rendez-vous des stars ba betango darling love rendez-vous des stars omona que ben mission nga ebima vous comprenez vous avez droit de savoir omona ben mission nga ebima donc eza vraiment po na ngate yango moni lelo ba mélanger ba torchon na ba serviette. En tout cas, na bonne bino, je vous en prie. Na conseil nyon so parti galaxy nga ba valeur on a nango. En tout cas, muta tchanga na liste ma finga te. A tchanga na liste ba analyse te ni ba chaîne nga o mimbale. Na journaliste. Et puis na poe ki jalelo, j'enlève ça. Na no sango pena na TV, na longolian. Muto aza na bien, na ko loba bien na ye. Ba yaminga boto sa analyse na holoba bien ni o ya na faute na PC faute ni na za porter na za contreter pour musala tambola bien to perdre ba valeur na biso ba to lokwa ba mida ba sali ke to perdre ba valeur na biso ba to lokwa ba essayer c'est ça le problème tala ndenge lelo bo etanga si binga zo ko s'attaquer na dina na ko présenter ba condoléances dina na sali yango tant que maman attend que na mutema bo mama botaka Michou Mbembele na théâtre yango asali yango te ke pona ko sepelisa Michou oh non ya famille wana peut-être ba pesa na mbote peut-être dina na kendaka et pas na bango ba pesa ma ya romelelo kwa kolia parce que azamu wana ba travailler ensemble na ndimi te ke dina na zanga koyeba papa wa Michou dina na kutana na papa wa Michou te na vie poka ka Michou alongo pa na yo bazana ba problème moko boye o nga darling na koki ko loba ngote parce que na ça na ba preuve na ngote puis na ça na information na ngote il faut to ya ko s'attaquer na e Tanas di binga kufela notre papa bato so ba présenter ba condoléances na bato ba loba na raté azwa rangoti pourquoi na o Michou a oboya pourquoi ba ba comme sango spécial quelque part pe ba luke la Michou ngo bitumba Michou za mayele Antoine Michou Mbembele je m'adresse à toi malgré tu es éprouvé osana mode matanga ma chère ma chérie gardant le quoi conseil osa parcours moulai Michou so na normalité sandenga comme ami comme ça na mechola à mon ba 30 ba 30 ba 20 te et belé à 30 ans à cause à moi en 1995 vous comprenez ah non on a parcours moulai si là on a 5 ans Michou ko kotana na bangote OK époque asila ekoleka Michou ça l'époque et c'est na 2030 si le nani Michou ko tourner camarade asila au tourner sila mamano comprendre très bien et ça sous bongote puis ba couper na sila lataka a ko kaso lataka na 2030 comme moi ça nous n'a mis en tout cas oui surtout son ménopause ça ça mobali pembeni et puis ça colère puis nous autres ça makasi il faut mobala za la wana remorquage nyonso ana za na cadre santé et puis beauté oui donc Michou on a carrière no mulai oyo tendance di binga o sala lelo o bomelo de carrière on a chaîne no Michou a sali chaîne et que bien na ibisa ke nenge banena baka garder le quoi conseil auzana posa ba dinana auzana posa ya ba mama tout ba yaya tout voilà génération na chaté mais soki ba yaya wana mama lo kwa mamilo mama lo kwa mama étoile ba monike mwana Michou ba fingeli yo mutu ba fingeleli yo mutu yo sale lo côté on dit mais on est tendance di binga zo ko s'attaquer na dinana Michou nengo bando tunse ba filme est-ce ko benga mama étoile ou bien ko benga mama milo ou bien ko benga mama top ba ko ya voilà très bien il faut éviter ça moi Michou penenga bongo ane na matanga ane na matanga akotina ana ba petinet
ana ba bureau ne a bombot ana bureau bureau ndeza boy komele langa tendresse dibinga en tout cas atika eloko osana kombo nanga si c'est vrai Michou na pour sa carrière à cause ça et puis akomeli Aïcha genre émission na mais bo salelele yango en tout cas na CP nango penza makasi te ndenge bakei par rapport à image nanga parce que artiste a ouais la plus image na ye très bien ouais ça très important par artiste so d'ailleurs image no eza mabe ato tourner film na Yesu ato yemi ose kwisi mungongo papa Wemba mututa oyoko OK ato jouer na Yesu mututa otalo Michou faut soigner imaginez à la carrière moulaï en tout cas soki Michou a raisonné comme ça la chaîne c'est quand même que lobby pe musala mutu et silaka donc lobby nega comme sila et silaka nega pe lobby yela Michou pe et ko sila en tout cas oh mais soki Michou a beba na dina na kwa ka bona sila elongole nini très bien oh kwa dina na mutabimisi ala YouTube nana yebaki nani Michou maga uta na ye aza na groupe ne oya uta tokolobela muto abimisa yo tokoza bengratite oh ngana bimi na ngana ba émission na ngai émission mo boy na sala na Hot Baskil e markanga est-ce que na kelo bake na bima na émission oyo e uta na bima na émission oyo na za na Congo Connexion par exemple je salue Profil de Montréal jamais non beta ngote ou bien na bima na émission mo boy ya Tindika TV non beta ngote non beta quand ya Hot Baskil o comprendre très bien Michou nga bongo ata sali sembla ayebi ke première film a tourné pas dinana nini oyo ya zoaka parce que soki dinana saka Michou et l'autre côté si la linga zoye très bien merci eza ndenge moko linda ndenge pa kenda bela soki pe aiki pe na moi eloko mobo ete manga na SB anda jouer ne mabe bela reye etalisi ye mais batalaki ye na artistique nenga banda jouer les kuna ka manga tu ya mabe wana mais tokoki ko sala ke a jouer bien omoni eza pe ndenge moko si la soka zaki Michou pour mona ki eke eloko moko boye. Merci beaucoup Tokomi Nasuka bandeko balandi ba retenir bandeko balandi ba retenir badina chou en tout cas bozana bino calme bo mitungisa mate parce que rozana batumsusu ba ko tenir dinana rigueur oh maman pourquoi au présentaki il fallait éviter ça parce que bozara sous na relation est bien voilà to bosana raté ba mabongo ekufaka masu ekufaka libongo etikalaka to bosana ngote Michou azaki mwana a travaillé pas Dinana a travaillé ba œuvre ya Michou etikala na chaîne ya Dinana et puis Dinana azalaki obligé normalement ça n'a que plus lui azalaki obligé à présenter ba condoléances na famille memele et ça tabouté et ça cité Tendresse dibingelo ko zo sala ye yaya duka conception émission mususu okamayele ma mester obike Tendresse dibinga tonga makasi modéliste popo ene take na ya takuna na balongi take ko améliorer lisusu akotonga pe ba robe net na émission Aïcha bavanda na ba robe Tendresse ba oteka ba robe ndeto bandi bwe saki oyo Hermès oyo eza tel prix so lingo so bango lukanga na privé Tendresse dibinga pa ko tia ba robe na ya oteka atongi pe ayemo ba création na ya aza de ya Tendresse dibinga so a na chaîne kuna batu ba osomba en tout cas mais so bomoni aye ko s'attaquer na Dinana bandeko eza manque à faire manque à litière po bango ba no ba dialelo manque à litière nde ezozanga bango soki penza ayebaki ba valeur na ye alingaka ya nango te oui Tendresse mutu oyo a présenté condoléances eza bureau ya Dinana nde bakomi na page ya Dinana et Dinana te koya ko finga Dinana l'erreur est humaine mundele moko sala français sala erreur au comprendre l'erreur est humaine bambote na yo
Donc eloko asikeza te na ba faute d'orthographe oyo ko corriger na texte wana ba présenter condoléances na famille ya Michou eloko asikeza eza te ba faute d'orthographe ça existe. Tant kutu ye moko muntu oyo asala dictionnaire ba bongisa bien baloba ke faute d'orthographe. Donc merci na ko corriger bureau ya dinana mais ko s'apprendre na dinana te. Ezo sa kitoko te to ana matanga. So dinana ayende matanga wana s'apprendre na ye. Po bokanisa kwa ayeko bomambomo na mais boyeba Michou nazo yebisa yo yebela pour na carrière ni bambote na yo en tout cas bambote na nga na batu nyonso batali nga na chaîne na biso o hot bascule ya kitoko boye chaîne oyo vraiment tolobela ka makambu ya vrai awa eza nde ba journaliste nde ya ne likambo ba journaliste to aba dialelo te to aba journaliste to aba analyste te to aba journaliste era analyse eza mais plus to aba to za vraiment ba journaliste to ana po ba journaliste nga na analyste te ni chacha. Ah, on a hot bascule. En tout cas, botka on mélanger ba serviette, na ba torchon. En tout cas, ils ont marché. En tout cas, balandi bo silisi awa na hot bascule boké na matière de famille Bota News. Oyo ba fundango, o ba tindelelango makambu ya mabe na ko yuko tanga komote o papa tigati lelo anglais zo koma ekeyezo. Voilà. Mindele ba on comprendre mais chaîne oyo bazolo belanga. Comment muto azo koma anglais bo c'est grâce à papa tigre vraiment nzaba batela o papa tigre manager de Lix, mutete la de Lix donc batete la vraiment bazanga maye les choses à muto quoi papa tigre pour mundela comprendre chaîne mangala. Soki papa tigre zala été balandi la biso mais matière ekanga monsieur grâce à papa tigre aosamba kaka mais na yebi ke olonga anglais belé bon bato bafundi bata Kishasa email ko comme en français tu vas traduire en papa tigre a bien avantage au talisa na English côté boye matière de famille Bota de famille nyonso ala so bino ti moko ba na français ba traduire en mais papa tigre ba ko examiner ngo liboso parce que dans la langue oyo YouTube eza yaba nani yaba américain on comprend c'est ça la différence on a trop sir na mon longi na kimia na mera glace la ville est tranquille. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et à la présentation, c'était bien. Pardon. Avec invité Nanga et Lelo, Ezalaki Bongo, CPI de la presse à tous. Et merci beaucoup na Exode Mickey Bio Azaki Bongo derrière la caméra. La présence de Bianca Zanga, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à mon habillère chérie, à Ibrahim Soupra Sala iPhone et restez toujours branchés, serrez cimentés, collez scotchés sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.